Alors, les Kambaliputa, ils allaient un peu les mystérieux. Ce qui prouve aussi que la mort de cette femme n'est pas une mort correcte. Liwa eza nzambe nzambe alikeli liwa eza mais liwa nyoso yake la bato ezaka ya nzambe te kwa que eza na forme comme ya liwa mais mingi mingi eza na balolenge bele kemela ka bato. Est-ce que pour so bato faut kende kukuta na mandol ukuta na ba edingwe okele kuta na bele okezanga tin lelo edingwe azo dénoncer na mukila bato bo ba pasteur bakendaka nazo yebisa bino ke babi ba utosuki se na mogisho. Ye na mokisho ba ye mokisho na edingwe baza bana tata moko mama moko. Voilà, chers internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission Short News avec Eki Bumba, votre humble serviteur. Toujours dans notre site EHP Media, quand on parle de l'EHP Media, je vois directement Papa Edo Amani, recto verso, Oyo, toujours ça déjà Bambote depuis London et sans oublier Maman GH, Maman Yabana, vraiment Bambote Nayo, Tobo Sanité Talibo Talima, grand frère propre. Et voilà les lots. Bana nzambe nyonso tout shalom place bozwami to yambeli bino moko ya basali ya nzambe na kombo ya pasteur Jean Félix oyo tozana ye na plateau lelo ezali mokoloni ni vendredi oyo bazokunda nzoto ya mama na biso to sœur na biso ndeko na biso Kapi oyo azalaki mwasi ya frère Matou Samuel. Voilà yango tozosola moke na moko ya basali ya nzambe na tina ya ba situation nyonso tout oyo ezoleka pe na masolo ya nzambe pe nini nzambe atalisi ye pona mboka na biso yango tokosola lelo lokola message na journée ya mokoma lelo toza déjà ko introduire invité na biso du jour topesi merci na Ponce moko oyo aza derrière la caméra mbote na Magi Bokungu ndeko na biso toza na nzinga nzinga awa. Bonjour pasteur. Bonjour. Boni santé boni musala nzambe. Te santé eza malamu na ngolo na nzambe musala ya nzambe tambo malamu na loboko ya ye moko mokolo musala. Voilà, merci beaucoup pasteur na ndengo répondre à l'invitation na biso pasteur lelo moko na bino to moko ya basali ya nzambe chantre monene na kombo ya Matou Samuel bazokunda mwasi na ye lelo enterrement lelo est-ce que aux 8 ans ya okoma kuna te to okoma kuna après. Oui, na lisungu na nzambe soki ba monsieur Sili je vais faire tout pour que na koma na bisika. D'abord on apprécie mes condoléances. Nandeko Samuel Matou Samuel na pesi mes condoléances et pas naye na famille Mobimba na pesi pe mes condoléances na famille ya mama Kapi pe na communauté bisika basambela ka ACK et que za matanga pe na corps de Christ Mobimba ezali mes condoléances nanga nazo pesa po ezali kama ekomeli moko ya ba oyo batambola kana sango malamu basimba ka Bible na maboko. Voilà, merci beaucoup pasteur biso to monaki avant Koribima soki tozwa ki numéro pe tozwa ki contact na yo ezalaki quand même moi ba makambo ezali ko bima mingi na mort ya mama Kapi est-ce que eza impossible to ezali likambo ya kokamwa po mutu moko akufela basimisa tuto ndenge saimi na frère Matou. Oui, liwa d'abord liwa eza mukano na nzambe. Mutu moko te akoki ko éviter liwa. Tout celui qui est né par l'homme et la femme quand ndenge mutu abotamaka ayeba aussi ke azana loi oyo ya kobotama ezali pe loi ya kufa ezali. Liwa ekoka musebiso te. Pour nous qui sommes en Jésus-Christ, la mort ekoka musebiso te. Parce que la mort pour nous qui sommes en Christ, c'est un passeport qui nous permet d'aller de l'autre côté. D'aller là où il faut, là où nous sommes destinés. Aller dans les seins d'Abraham pour attendre le jour que Christ reviendra. Nous allons porter un nouveau corps pour aller dans la fête avec Christ. Donc pour nous qui sommes en Jésus-Christ, la mort, ce n'est pas quelque chose qui va nous étonner. Ça peut étonner les païens, les gens du monde qui ne sont pas avec Christ peuvent être étonnés. Mais pour nous, la mort, c'est un passeport qui nous permet d'aller dans le sein d'Abraham et attendre les corps nouveaux lorsque le Messie viendra pour nous prendre. C'est ça. Mais, liwa, ezali
na makambo ebele quoi que ces âmes kana na nzambe nzambe ne mutu apermetaka mutu akufa te mais liwa mususu ezali tant ya nzambe kokaki mpona mutu akufa liwa mususu ezali lisumu mutu asalaki ye moko ebendile liwa nyambalaka ta ke comme na temps na ye te ememi na liwa mususu ezalaka na barrière mutu asalaka to liwa mususu ekozala balukeli yango epai mutu mususu aloki mutu mususu abomi ye peut-être pour na bien na ye abete masasi mais pour na bien na ye ake ka simbele kisi po boma ye oto po amoni kaza na étoile moko ya makasi mutu mususu aza na force na ye amolili a provoquer liwa ya mutu wana po azwa amba na ye donc liwa ekomelaka biso na ba paramètres différents parce que la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Alors, toute mort qui peut arriver, on n'a pas abattu ça quand le salaire est péché. Quand on parle le salaire du péché, c'est la mort. On parle d'abord de le premier paragraphe, c'est quoi? C'est la mort spirituelle. Car ce qui a entraîné la mort dans le monde des hommes, c'est le péché. C'est quand Adam et Ève ont transgressé la loi, c'est là où la loi de la mort est entrée en vigueur. La mort existait déjà. Dieu avait créé la mort existait. N'était pas encore en vigueur. C'est celui qui a fait que la mort entre en vigueur, c'est la désobéissance de l'homme qui a fait que la mort entre en vigueur. Vous voyez? Et c'est le salaire de la transgression de la loi, la désobéissance. C'est pourquoi on dit le salaire du péché, c'est la mort. Et quand on parle de là, on parle de la mort d'abord spirituelle, parce que quand quelqu'un n'est plus encore avec Christ, il est déjà mort. Et maintenant, quand nous allons dans l'étape de Yamukila Bato, la mort devient physique par rapport à la loi que Dieu a déjà mise, parce que Moutako Botama peut akufa. Puis le one comme la bateau, c'est quand Nzambe Moutapé permettait pour akufa. Né dans le but Moussou Zouta na baka bato basalaka, mais Moussou pe Outaka, Nzambe Zalaka pe Moutako quoi comme na temps na ya akufi. Mais plusieurs ya baliwa ebele et comme la bande qu'on a biso, pe basala Nzambe, pe bato ebele ya bebe za Nzambe te. Lelo en tout cas makambo ezoloba mingi na epa ya basali ya Nzambe katana. Voilà, merci beaucoup pasteur na ba éclaircissement na yo. Lelo makambo ezoloba mingi vraiment na mort ya mama Kapi, ba msusu ba parler na makambo ya liputa mpuku ba bomaki tout et puis kosangisaka mwa mukena wana en tout cas ba chantre na ba serviteur dédié mingi na Kinshasa. Bozo bebisa to bozo kitsa biso foi parce que batu bakomi komona lokwa bokomi kosala mingi magie siko kosangisa ngo na basali na makambo yo ezo parler na makambo etali mpuku to nini esko yoka yipeloko moko ya ndenge wana na ndenge oyo yebi eza ndenge. Oui, c'est tel que je viens de dire que la mort est à loi Nzambe mais utaka na makambo epelé surtout mutu asumuki soit mutu asalaka mbeba ebendile liwa soit mutu babumi epa mutu pona bien na ye liwa yaka na banzele ebele kwa ke ezaka ka liwa ezaka na forme kaka moko liwa mais liwa ndeko na biso oyo ya mwasi ya frère Matou Samuel et communauté événement moko bozo ka musabato mais c'est banta ke bato ebele ba ko lelo oyo ezika musabato te. Pourquoi ezika musabato? Parce que ezali ba événement ezali ko se répéter na vie ya ndeko Samuel. Moi, ça le bosso akufaka, boyebi bien histoire na ndenge kendelaka. Akufaka na ba mort moko mystique. Moi, so na bela penzate, moi so na makambo koleka te ezaki terrible. Oya mibale akufaka, boyebi ndenge makambo elekaka. Jusqu'au point kendeke pa mama olangi. Akenda ko sur internet pas parce qu'il y a eu beaucoup de choses spirituelles qui s'est passées dans les repas. Donc frère tout temps moi c'est mibale akufaki akenda ko sur internet na CFMC. Azaki kuna. Et si maman Olangi, que leurs âmes se reposent en paix, Bazaki en vue, c'est eux qui pouvaient être les vrais témoins à Ninié, à Kenda Kakuna. Parce qu'il a un pasteur, non? Il est de l'ACK. Il y a le ministère là-bas de délivrance. Pourquoi laisser tous ces pasteurs, pour des raisons techniques, alors, maintenant, nous sommes sur la troisième mort. Il y a moi, il y a Ayoko Tchokofa. Toujours que les Kambalo Bela Liputa, Wana. Moi aussi j'ai suivi ça. Il y a moi na souvent na moi autres mikepe moi mwindo. Allo belango azandeko ya mama Kapi. Na landi pe ba version belé ya bande ko mama Kapi sur sur la télévision.
Alors, les Liputa, ils allaient un peu mystérieux. Ce qui prouve aussi que la mort de cette femme n'est pas une mort correcte. Les Ouest Nzambi, les Ouest, mais les Ouest aussi yak la bateau. Ils ont Nzambi. Quoi qu'ils aient la forme comme les Ouest, mais ming na balolenge belé comme la kabato. Là, nous trouvons que les Liputa n'a beaucoup. Ils ont déjà mystère. Parce que maman Kapi. Wana zaiko tungsalo wana tazo ya pembe na maman Kapi to akangami na nini tango abeli mobali abomi esko peut-être a utilisé ika liputa pona koboma. Oui, mais selon tout le bela oyo famille ezoloba. Et famille ayebi yango ndenge nini, c'est parce que moi ndeko na bango alobaki. Tango likambo wana événement esalemi pan nde maman Kapi asaleni akwei na maladie. Et quand on continue à l'hôpital, ndesko conscience n'est revenue. Na tuni bande ko na ye bokende ko tuni na ngai mobali. Liputa oyo abomaka na mpoko ezali wapi? C'est comme si atumbaka yango, abwakaka yango, asali nango nini. Nde famille kendaki pa ya mobali. Moi sina ko chiko biso likambo eza nini wapi liputa ngo oyo obomelaka na mpoko. Alakisa liputa wana te. Le lendemain, la femme est partie. Là, qu'est-ce que nous pouvons dire? Parce que là-bas, il n'y a pas l'interprétation. On peut interpréter quelque chose qui est codé. Mais ça, c'est noir sur blanc. Et relatif au premier témoignage, il y a moi, il y a Koufi Oyo. Témoignage na ezaka nini oyo tokoiko simba. Ngana quelque part akufa koza bolingo. Bolingo à cause de bolingo pas ningaki mingi mobali. Mais si elle était prudente par rapport à ses premiers dits. Vous savez, il n'y a pas le fumier sans le feu. Pour moi, milingue bima. C'est-à-dire que ba pelisi montre que pandémie pesa que milingue mata. Milingue ko mata te sans que moto ezalité. Donc moi oyo na ba premier dit naye. Il y a ba événement il y a banda ko vivre na mobali. Celui qui connaît bien l'homme ou la femme, c'est l'homme et la femme. Dans le mariage, monto ayebaka mobali bien. Ayebaka mwasi bien bazaka bato mibali wana tate a mwasi tata mobali ndeko a mwasi a mobali ata pasteur akoyeba makambo lekaka na couple wana te bakolo beta mwa mike mais bato ba yebani parce qu'ils forment un seul corps. La Bible dit mwasi mbata basanga la kaba koma kanzoto moko et là le plus fort domine le plus faible. Donc o ba yebani za mwasi na mobali ce qui mobali abimisi moi makambo ya mwasi toko douter non faut non toujours moi ndambo réserve. Parce qu'il y a des gens qui partagent toute l'intimité. Ils partagent moi aussi, ni tata ni maman. Ce n'est pas ça. Alors, si la femme a mis ça qui m'a le banaye, na bobino su boye bi ango tambol na ba 2013 oyo ezalaki cause nango ezalaki soki ayaki komona ko surprendre frère et puis ayeko dénoncer. Voilà. Donc cette femme pendant que bazalaki na mobali sur l'andi nabadi naye moi ça le bénin abandonner likambo moi so abandonner l'autre. Maintenant je confirme que cet homme ne craint pas Dieu pour likambo moi so oyo e bandaki naba lilendisi na monaka so na mona moi moko boye na butu ba er mama kasi ba solo letiti akokita na se akoko bima na salon tout ça biko ndeko so ba bengi ba ke mopanzi. Alors j'avais suspecté un peu cela. Na ben mon collègue muso na ko se retrouver que na tuni mobile albi oh non za couple moko boye za ba difficulté na poto yango na lendisi ka bango po le bale kufate. Comme ça dans l'œuvre du Seigneur, la femme a quand même confiance. Ils savent que son mari c'est un serviteur de Dieu. Quels que soient les défauts, ça c'est autre chose. Mais un jour, la femme a surpris le message d'amour. Moi, c'est mon dalzob. A trouvé mon message, mon quoi boli, on a gâté le téléphone. On a obligé, mon baliké, benga moi soit que tu es déjà marié. Et l'homme n'a pas fait cela. La femme a dit bon, tu as un pour la moi c'est le bal, ah mon bali. n'a pas conseil. Nous avons continué notre vie. Mais un jour, na moni mobali nanga ebisinga ke na moni ke faut que nous vendre la fille de suite na bana pour pas que nous tanga kuna kotoyo makambo za bien te. Na tunaka mais na mbongo za te mais na kendene te ko kende kaka Dieu va aider. Bon, comme c'est mon mari, j'ai confiance, j'ai pleinement confiance à mon mari. C'est comme ça. Visa et Afrique du Sud. D'abord, quand tu suivais bien la femme, il n'y avait rien.
atindela na Lubumbashi akoma na Lubumbashi à partir de Lubumbashi nda kusala ba démarche pour akenda na ndenge asende bato na ndenge ase ko zo ba train okenda na Lubumbashi aki Afrique du Sud pour Afrique du Sud monta okenda à partir ici osali ba visa na visa na osengi ba passeport visa na awa aller aux avions qui Afrique du Sud surtout que moi aussi à star ndenge moi ça star ça va demander quoi pour qu'il na Afrique du Sud pembeni ao pembeni anda ko na semanda ko atindi wapi na Lubumbashi et quand la femme est arrivée à Lubumbashi pendant que avant que wana na moi distraction moko boyana attendant que mobala kotinda mbongo pour akende basolaka na eka na téléphone alors c'est pendant que tango azolongola mwasi nzoki déjà mwasi musuwane apoto azaki déjà na mboka o ya bimi allez on a pemba na moko remplacer wana na ndako et dans le dit il y a moi Makapi pendant qu'elle était en vue alobi que or que na yebaka te mwana matu Samuel ango azali na ndako wana mokolo na musuba banda ko sola na mama wana tango azaki na poto sans que ye ayeba et tant moi c'est aye déjà donc bato musala ba trouver mutu mopa yaye mais comment ba komi na relation makasi na bana o bakuti dans le dit il y a matu Samuel abimisa que moment c'est clair ah mama Kapi ya banda ko mona nini ah na sondule yango na saka ndingo na kende po esila ka bongo. C'est comme ça muta musala mama Kapi muta zo ba muta musala ndi azwaka téléphone ndi abim ah ma mère tout na yo moi bien mère nanga tata muta musala tout na yo moi bien mais makamu nazo mona ko to mère ah ezo pese bien te makamu nini oh mais yo na vie kamune leki o kam mon côté tout mona moi musa kuma yawa balobi ka sa bengani yo moi musa basa bali aza awa aza bien na bana ba vandi oh c'est comme ça moi ça le bin nazo panique ndingi na kuya tana munene wana sana ngo oyo nantuna lala kité donc na sali tuna bandi kunanga pona zo avion na zonga et quand je suis arrivé voilà kokoma na komi ye wana za kuna na mwasi ndenga zo la kisa makambo likake alobi nini alobi mobalo ya banga kanzambe te abimaka na ba minutes mwasi ndazo doba est-ce que ezanga na mutalo batin tozo doba oyo mwasi alobaki avant que l'événement ya moyo ya mort eya mwasi oyo mobalo ya banga kanzambe te alobi abimaka na ba minutes akendaka na cimetière mais et puis dit abimaka chaque fois minutes ça se répète par semaine sur combien de fois minutes so ke koki mo mutu abimi azo mutu akei akendaka wapi na yebaka te deux azo banga nzambe te aza via kindumba ya makasi trois aninga livrer ngai maladi ona banda ko sentir za na mutu sa mokete ezaye aninga livrer nga pona ngai soko yo bisaka ngai ke na boyi yo na nina bala mwase mususu na ningi nanga ka nandima po ozo mobali na ke nanga na bomoi ke osala ngai biloko aboyi obokisa ngadi manière ko ka mwana moke otindi nga na mobembo nzoko ozali ja na mwasi wana poto aya comme vous avez besoin que nous vendons aux visa ou que na poto bana ba na poto compte à mwasi wana alors obokisa bongo ndenga to la kisa mito kami bali wana mutu moko ya ye mutu moko ya mobali ndenga so ba ndako oyo ngana yaka na bambongo na ngai na mutu kana ngana te kaka poto tonga ndako to zaki bazaki da bona kata ko futela ndamuni ah ko futela za bien te to so kaka mbongo oyo ya ngai na teka mutu ka to tonga ndako ndeto bandi ko tonga ndako oyo mbongo na ngai ko ci aw ndenge mo sa zuru ka ga ke il faut bateka lupango ba pesa ngai ya ngambongo na kende o aza mobali te pona ngai lelo bima ndenga zo benga Molière c'était temps ya ndeko Basile on a commis ministre député honorable le bindeko Basile yaka Molière ndenga zo bela batyon sto de loboya na ndenge matusa mo azo ya na fenêtre zo lela mais nano lelite o kolela mobali wonso ne fa bima lelo o kolela nano bimite e ko kende tina ba télévision partout makambo e ko kende partout uza musala nzambe te uza muta lokuta. Pasteur, tout cela, oui. Question. Étant serviteur dédié, moi si Oyo, ayebike, serviteur wanato, mobali wanaza marié, aye a bousculé foyer wanati et sali lelo, hein, kolandisa makamundenge ke iti lelo mama Kapi, azoko tasia mabele lelo, moi si wana akoki ko zwa sort nini. Moi so oyaye. Moi si oyo a bousculé foyer ya batu donc papa Matou azaki marié quand même ceux qui moi si on a réellement ceux qui azali oyo azali koya osala makambo wana lelo moninga koti na se mabele mais bon après tous ces événements là tant moi ça le baki a lobé a ganga si ko ganga
makambo etambolaki eza longtemps tozango jusqu'à présent etikali mpo bililingi etikalaka ata ou démenture mais bililingi etikalaka. Alors il y a eu une étape, il y a réconciliation. Oui, mobali alukaki tout a se débarrasser de makambo wana mususu azo la kaka mwasi na ye. Pour la mwasi c'était que akende na ye bateka lopango azo par na ye en tant que mwasi pour la tchaki déjà moi le kunaye. Mais par contre c'est amour na ba exhortation. C'est que exhortation est la qui mingi ba conseiller de la part de Basala Nzambe, voir aussi notre bien-aimé frère Patrice avocat peut konimate divorce ya ndeko moninga na ye musicien et qui me balé kende kan ndengwana parce que les erreurs sont humaines. À cause de la mobile à ça qui erreur peut-être envoûté ou bien quoi autre. Vous voyez? Dans le sens où ndeko Patrice à Kotaki. Bunga ko bateke Patrice à Kotaki que ayeba ki likambu non. Donc ndeko Patrice a sali Moussa na ya en tant que pasteur et puis chantre moninga na ya chante à cause du matin de n'importe quoi té. Mais bah c'est là que de façon que balamba kaka libalo wana que moi ça kende avec balo moi mususu. Pour ça di bala bakanga on église peut pas l'état je pense. Alors l'église peut basadi Moussa na bango, c'est comme ça que la femme est revenue. Ce que talibien au comment esika kaka na nani wana esika bazo sangisa bango ba sembele bango l'église pe ndenge matu azo asimi moi na hier bi je t'aime ma chérie tout ça moi c'est pas le bi moi aussi je t'aime vraiment tu sais cela ba ibisa nyo so yakolo ba nyo so ba tomate na matungu nyo so sangani wana et ça dit moi elenge. Vous voyez? Alors bazo ngani mais ce qu'il avait annoncé c'est un indice qui était en cours vers l'accomplissement. Et maintenant, cet indice est accompli. Voilà, indice est accompli. Binomoro bozolanda vraiment ndenge nini makambo ekendaki kasi wana tangu ndeko na biso Matou Samuel, frère Matou Samuel a kufelaki mwaso ya liboso bi akendaki na CFMC. Na CFMC selon ba kolanda pendenge tozolanda ba information ba lobby serviteur moko lobby était maman olangi ya ebisaki aleka na délivrance abala nanu mwasi mususu te aleka na délivrance. Est-ce que ça a été fait to ozaki informé nango yoka pe elo moko bongo? Oui, c'est la deuxième femme, pas première fois makufaka, c'est la deuxième femme. Pour abala oyo maman kapi oti okufa. Excusez. Donc nakuna kimilaki comme centre de refuge papo ya ba makambo ya banda kubika. Aleka na ba repentance, délivrance tout cela. Atira kuna ba mikolo ebele et tant pe tambla ki na mboka je ça Matou Samuel za suna ACKT akomina ministère de combat ye banaka awo atira kuna le reste au basala ki na mama olangi comme ça boîte la Bible dit soyez économe mutu soka ye pa na ngai e ko tubela kis na ye boybo aza musa na Nzambe parce que ezali kamuna motema nenga na bakete comme tubela ngo pa na ngai je dois être économe faut na garder nyonso wana oya c'est la katabu makaba tunekiza ta sala kani je dois garder ça c'est l'éthique d'un pasteur. Alors, oh, il y a cela qui n'a maman au langue, maman langue bala cardé ango, balobé lango bazoté. Mais entre autres, on avait dit à Nande que il faut côté na muzindo pour la délivrance parce que la délivrance c'est une étape qui s'accumulaï progressive donc ils s'accumulent en bala mon côté. C'est y a tout un marche où ce que mutale kamalé malem pour akomana délivrance totale. Donc quelque part peut-être na banzela wana aller qui c'est aller qui angoté. Après avec ozonga l'église na ye. Quelque part, nous trouvons que liwa ndenge bandeko ya mama kapi baloba ke liwa ndeko na biso eza mabutu ya ndeko Samuel Matou. Ba famille bazo confirmer que eza bongo. Et par rapport aussi oyo mwasa lobaki na likambo mpuku eleki na ndako pemba na moko mwasi akoyi. Vous voyez? Akoti na hôpital wana peta makambo bandaki ko maladie bandaki abanduki bisa batute. Na ndenge mwasa yiko kota ba hôpital batu baza surpris. À côté de l'hôpital, à côté de l'hôpital, famille est informée. 2 jours après, tant que vous allez informer, commis déjà et commis moins grave. Est-ce que Ezali Ndengo et Sengeli Moutou a bomba et loko likambu yanda kunaye même na position ya malade, famille est informée. Non, papa. Tant que Moutazo Bella, il est entre la mort et la vie. Pourquoi tu dois garder un tel événement? On doit les publier aux hommes de Dieu. Publier la famille parce que ça moi au botate moi na bato faut famille na yeba déjà tant événement ils ont moi ndeko na bino awa ça ne va pas famille peut faut ba yeba famille faut ba yeba église peut faut yeba pour que baluka solution ni parce que et cause de la maladie une maladie ko kuma na liwa parce que trouver solution ba sambela mutu intercéder pour na mutu au garder ngo yo moko pour oya kwa nosango au moment que mutakoma ngina agoni akufa
Non, là, c'est déjà suspect. Pasteur, étant homme de Dieu, aux ananda kunayo, est-ce que aux ana difficulté serviteur mususu ya obondela parce que famille ezo déplorer loko wana que frère Matou azali kolinga ba serviteur ba bondela te nanda kunaye. Est-ce que eza normal ba serviteur bo évitera ba serviteur mususu ba ya obondela pa na bino? Oui. Oh. Est-ce que en moi j'ai tout? Je n'ai pas les atouts. J'ai une petite grâce. Oui, na isa pas na ngai, isa pas na yote. Pour ne babenga ka moyemi na classe. Babenga ka Patrice. Pour ne babenga ka Mai Kalambai na ba campagne. Pour passer à la campagne, faut assumer miko ça yemba ti abeti kindanda, abeti nyonso, abeti ya. Pourquoi babenga modérateur, babenga moyembi, babenga tel. Pour dire que chacun a une grâce pour former le corps. Donc moi pasteur si j'ai un problème, nanda kunanga. J'ai aussi des pasteurs, non? On a dit oyo bazabato pire ngai. On benga bango boya tatu. On a ndako ngai likambo tamble bien te entre ngana mos ngai ou bien likambo bo na ministère tamble bien te. Si j'ai péché et un péché, j'ai quelque chose qui ne marche pas bien avec le Seigneur. Na ko s'arranger ngamo te, je dois chercher les hommes de Dieu. Na kay pas basa nzambe mususu mais baninga nga. Tana na parcours na ndenga na tambola ki, on a koyaka. On a koyaka, tala na koyaka na mwasi moko boy. Tala peut-être mutu moko ko sangai, na ke ko sima mo eloko moko boy na muni ke zanzela nzambe te. C'est ça la repentance. Na kusala nga moko na chambre te. Ngana ke koye na koye na mwasi libanda. Hein? C'est un péché non? Qui doit être confessé. Un, à ma femme. Deux, auprès des hommes de Dieu. On a kobenga bango ba ya pembe na ngai pona lex bango je suis tombé. Ba ko simba na loboko ba sambe po ma na nzambe ko tala bo mona ngai. C'est ça le principe de la divinité. Na oke na nga moko na ndako na ngai bon na oti ko sala ba kisi na ngai na selema kamana ngai ya buzoba sukwa pe wana kena mbeto nzambe na ngai pambula nzambe limbisa ngai. C'est un péché qui n'est pas confessé. Le péché doit être livré en spectacle. La raison pour laquelle David a tambula kapo aganga ke naza mutu mabe aganga azo chama masumu na polele na miso bato. Donc un homme de Dieu a ko cacher makambo te. Ako bate ngana ko kina nyonso te muta ko kana nyonso azalité. Na mboka kisa pasteur wa ko kana nyonso na mangolo nyonso azalité. Muta tala mangolo na ye ozamba pese pour na contribuer na corps. Mais en cas de difficulté dans le ministère, il y a besoin de baninga au bazar na mangolo au yaza na ngote pour esungaye pour avancer dans ça. C'est ça, c'est comme ça le corps est en train de fonctionner. Voilà, merci beaucoup pasteur Jean-Félix. Awa togomo kende vraiment na suka motu na moko ezoya na motu serviteur dédié au télémina cher aux oteya au moniteur moko za na ona femme na yo azaka pe avant da rappeler liboso mais au moniteur moko yo moko penzo yebi ke na bima na sero aux oteya sur répatance. Soki komela na oyote bayoka ndeni yo osalaka mabe wana siko aux oteya au mona sera ngo yo koyaka na ye wana pe na nini. Automatiquement, le message que tu prêches, c'est un discours vain qui n'a pas l'impact, qui ne va même pas impacter ni la femme là, même les gens qui t'écoutent. Ce n'est que des discours, de bons. Il y a malam, mais ça n'a pas d'effet spirituel sur la vie des hommes. Vous savez, quand on prêche les choses, vous savez, il y a la crise dans ce monde évangélique. C'est la raison pour laquelle tu vois aujourd'hui, Banazambe bazo tepete pas, Bandimi bazo tepete pas, ministère bazo tepete pas, Église bazo tepete pas, parce qu'il y a la crise de la parole de Dieu. Il y a la crise de la parole de Dieu. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup sont trempés dans la magie, ni bayembi, ni pasteur, ni menamba nanzambe, dans l'église, soit partenaire, mais dans le branchement, il y a Moulili. Pourquoi? Bobandaranabino sans fétiche. Aux hôtels, à peu bien, au rassemblé, tout 100 ou plus de 100. Mais là, on est salaraki, au bandit au matin normal, Nzamba au salé, la tika place au bandit au matin normal, au coma, au baxelo, au moussous. C'est ce de bakombe belé, bagege, bandanga, bakombe ba mauvaise ambition. Ne pousse à battre les mauvaises ambitions, et il y a il y a une crise de la parole. La crise de la parole dans l'homme fait que l'homme devient, ça met l'incertitude dans l'homme. Il n'a pas la confiance à sa foi, ni la confiance encore en Dieu. Parce que il faut bongo,
akanye boye. Donc il fait tout pour akanye. De bambicho wana et yaka parce que bato bazangi lo bananzambe. Et tant que bato bazangi lo bananzambe, automatiquement les hommes là baza sur na kondimate ni sur nanzambe te. Bakosa bato moko emporté par le vent parce que bazana bambicho oyo komema bango fo azana mutuka, afo azana na mbongo, sko azangi koyeba ke nzambe wana azana makoki ya kopesa mutuka, azana makoki ya kopesa nyonso. Alors Christ wana de salelo oyo to basana nzambe bi bakota kota. Bakota bunganga. Pour nini? Parce que bazana le bananzambe te. Il ne veut pas garder le noyau de la parole de Dieu. David dit ton bâton et ta houlette me rassurent. C'est-à-dire, au temps difficile, ton bâton et ta houlette me rassurent. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit et la parole de Dieu, Allah la nanzala, Allah nanzala te, Allah ta bien te, Allah la mutuka te, Allah l'église a mounine, il la moukete, cela lui rassure. Le bâton, la houlette lui rassure sur le lendemain. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à la femme là, ce qu'on y est baka, n'a pas so mai, ou ce qu'on meli, ou ce qu'on a posé à mai. Mais oh yo soto comme qu'on nyonso vous toka lelo lobi ko toka mais yangai soki koti okuzasu na posa maete pour dire quoi maya bande ko le besoin maya pamba c'est la parole. Vous voyez, c'est la parole. Vous savez ce qu'on suit bidon hein au quotidien on a kata limai bidon salini e bande ko mele tant que zo mele mais soki tonde salini et que de vendre nasser ça ne passe vendre nasser mai soki vendre nasser mai et mele susu et mele susu te pas c'est et tondi. C'est ce que Jésus voulait dire ngande liziba. Ce que coach na kata faute ne zangali ze bozinda mi ao fini aux apôtres sous na maite signifie quoi aux apôtres kindumba te poser en mbongo te poser kuluka luka te poser à biloko mukilité parce que tu as déjà vous en a nyonso les bâtons et la houlette te rassurent. Manque de la houlette et les bâtons, c'est ce qui fait que le pasteur qui me la bunganga pour se rachir chante bunganga pour pas se rassurer vie. Or c'est la mort. Nazobi se bande ko wana liwa bozongele loba na nzambe yo zote bato kindumba te yo moko ndumba yo moko zote bato ba mela te yo moko so mela. Qu'est-ce que vous prêchez? Kasi pe na divorce basali nzambe. Mais divorce minga basali nzambe mi ebele sakaka asa mona ki mwasi moko na mopanzi kuna monika azama malamu koleka oya ya ndako allez ndaki mili na ipa ya wana peta ke na ete amoni musu ya mi satu ya malamu atiki wana parce que ça esprit na batonda kate. Vous savez la Bible dit la Bible dit soki mutu azana nzala bakopesa biloko ya bololo manyoka bololo akolia mais soki mutu atondi ata opesa musunya ngombe akolia te pour ça tondi. C'est la crise de la parole de Dieu qui fait mon bien-aimé. La crise de la parole, les kata babitanda ba temple mona batongi wana minene wana, il n'y a pas la parole. C'est ce qui fait que na bandimi, na ba pasteur, tout le monde sont dans les ambitions mondaines. Na son mutuka muninga zana jipe ngape na sombe jipe muninga kumina mutuka ngaipe atongi ngape na est-ce que dans ce monde des hommes nous sommes appelés pour tonga bandako Christ est mort kapiso tonga bandako. Manque de la houlette et le bâton, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les églises et le ministère est en train de boiter, emportés par le vent, parce qu'ils ne sont pas assises dans la parole de Dieu. C'est ça la crise là qui fait maintenant aujourd'hui que va partout. Tu vas emporter dans le monde. Il y a un moment où il la fois passée, ce qui m'a dit que ya coach na bolo langa pe na kote. Pourquoi le binengo? Ça le binengo parce que pour yebi que tant ko faire kenda ko me libérer la maman wan. Ce qu'elle méditait à Silisi, amoni meka mba pe aye wan. Aya meli. Il y a un moment aboka moi ko boka mu na mbaze mu na ye aboka le ah yo pose ba koto yo. Moi je suis pasteur. La Bible dit makamu musa mukila batista ya kabiso. Nalanda kabango de loin pour na yebini le kakanakati na bango. Donc abando même la nature ne vous enseigne. Oui, abando ko bokela ba pasteur ka na bino pe boza ba kotoyo. Na ba na bino ba chantre pe boya pe ba kotoyo. Bomela ka pe libela oyo. Po boza ba succès. Donc alibi yango pamba te pour mona ka mai kalamba ba kote wana. Amona ka ba mwisi mi pe ba kote wana. Amona ka ba nyoso wana ba kote wana. Amona ka bango. Amona ka bakunyo suwana soki ba musuba yaka na dimete bazo sala ba magie noir blanc autre banda ko mona na classe ya soki ba mona magie ça na classe de bo futi mbongo asali papier bongo me komi ba non soki asala papier boy asali bo e komi ba gilette azo se ba papier na ba gilette asali bo e komi ba bonbon. Nous avons vaincu ça dans l'école et le lot est comme na ba église non
babimisa bato makokodo na kati ya makolo makokodo likokodo ekei kovanda na kati ya sexe ya mwasi ndeko musala ekete na sexe ya mwasi evandi kaka kuna maladi oyo ekoma makolo evimbi ezalaki mbisi ebimi non ezali biloko wana ya kala wana to bapeti magie ya moke yango mona kofi abanda koloba alobi nini bino bapase bokoma okende kozwa na bageke to bademo ya mike bageke to bademo ya mike pour ye kofi asalike baniveau wana bageke akumi na parce que beza baechelon na baechelon baétape na baétape vous voyez tout cela pourquoi crise de la parole quand la parole crise la parole sur les côtés, c'est ce qui va amener. Israël s'est retrouvé en Égypte pourquoi? À cause de la crise. Tant que nous allons continuer à Mboka, il y a collègues ajoutés. Nous savons que Jacob s'est trouvé en Égypte. Manque de la crise. Il y a un monde dans Zambie, il y a Boumba, il y a Satan, il y a Bakeke, il y a Baba Sirène. Pour crise la parole les alliés. La crise a fait que Israël s'est retrouvé en Égypte parce que nous allons continuer à Mboka. Nous allons le bananzambe quand ta église dans ya mundu sala ba pasteur lelo baza sur nanzambete baza sur na kundi bana bangote il faut 5 mois mai à 5 mois loko à 5 loko sur le boy pembe la Bible pour régner nous allons où il est temps de laisser ça ils doivent retourner vers la parole qui est la source de Jésus-Christ la fontaine de la vie ce que mutasa melima il n'aura pas besoin de coach droite eza sonia ezo sala soni biso ba pasteur ezo sala biso soni ezo sala soni lelo ebi ke eza na basali eza na bana nzambe mususu bazwaka ta courage okende sous prière te surtout bande ona biso ba otala biso na poto azoyeba te opesa 10 na ye pa ya nani opesa offrande pa ya nani akokende koyoka mate ya nini pona ba abi ya ba pasteur nini okoki koloba na eloko wana tokomi vraiment na suka nini mpo okoki koteya bachantre nyonso tu oyo lelo image ezokende mabe na makambo etali badivorce makambo etali kote mariage epuis makambo oyo nyonso tu ezoleka bamagie to bandenge tozolandelaka banzembo na bango makambo tozoyoka na kati vraiment eloko moko na koki koloba eza nini nalanda basi ebele na poto balabenganga mingi chaque jour ici journée koleka te sans recevoir 10 ou 7, 8 ou 20 femmes en Europe babenga kanga. Journée nyonso elikaka oyo. Ce que babengi muke 2 4 au benga na bapoto. Plus bana mibali. Beaucoup de couples bazo le bakari kamoka comme na 3 ans na kena so église te pourquoi na assembly 8 église na poto kaka lukuta ba passer kindumba tina munoko ba magie tina munoko bangu moko wana makamoko moko wana azubazo pekse biso bangu ne bazo salango oke na plage quelque part kutie wana kama so vêtement la chona chima ko likolo boye na ko to boye me pasteur na ngai a osko azo sali ngai sko donc c'est difficile c'est passe ça passe pasteur ayo c'est bronzé na Marseille yeko voilà yebsa ngai yebsa muni pa kende wa pisko o makambo yo bando ko te yango boya ki bato bakende te ba kutio na nguko yo vandi wana coin na moi chichelele moko boye mi pende nyonso polele yo wana vandi wana zotala yepe muni maninga kota yebisanga ezali ko na papa oyo apekisa mwana na munu na kindumba te un jour papa yena mwana mwasi andumba na bar oh mwana yepe ayaka pe place wana papa yeba kete mwana pe ayaka place wana mwana pe aye ayo avandi ba coach na mwasi mwana chaki kepi mwana avandi kaka boye atombola ka miso tala boye amoni papa avandi pe na mwana mwasi ya ndumba miso papa na mwana etutani même papa akani na kanga iki na ningi paka boki ndumba te kindumeza mabesko na masanga papa avandi awo penza atali mwana wana avandi wana penza apembe donc kilote tikotoyo na papa pesa bakoto metamba zonaka na ndako ebendanaka et papa yo pekisa ngai loko yo salaka ezaka elenge pa na bonga mwana yo papa olemba te bon ngai mwana kosala nini ebendamaka nakata ndako wana ndelo ko passer bazo sala donc eza passe nazo senga basala na nzambe ba chantre tozongela likambo eza kozongela yo muyembi yo pasteur qui trésor likambo moko te qui titre wana ezangati na epolaka titre eza nini 10 000 personnes c'est quoi ozobuma amba na esprit pour na 10 000 personnes kanye 10 000 personnes na église okanye bambongo ozobuma amba esprit na yo frère pour kende kota pour soma mutuka pour soma boy pour na nini la vie continue la meilleure vie ce n'est pas ce que nous vivons dans le monde
Après la mort, il y a une vie qui nous attend. Bien aimé, nazo yebisa bino bandimi, naba pasteur, naba yembi, biso nyonso bandimi nazo yebisa bino ke il y a une bonne vie qui nous attend. Après la mort, il y a une bonne vie qui nous attend. Le meilleur vie à libela. Pourquoi vous pouvez livrer votre vie, il y a meilleur, il y a lobby et pas nganga, pour na mbongo, pour na mituka, pour na basi. Joseph, comme il s'est rassuré de sa promesse, rassuré par sa promesse. Pour bien dire, en Joseph, il y avait les bâtons et la houlette. Joseph s'est retrouvé en Égypte, non? Comme esclave. Mais la femme du roi Potiphar a présenté à Joseph tout ce que Joseph avait comme besoin. Vous savez, tout un esclave a besoin d'être libre. Parce que vous avez la prison à Makala, vous avez besoin d'être libre. La liberté. Mais moi, ça, je me mouvement de comment grâce à la libre, nakope so bambongo, nakope so nyonso. Joseph a dit pas question. Nakoki ko livrer, ko briser alliance nanga nanzambete pour na biloko mokili. Les bâtons et la houlette qui est à moi me rassurent. Même si je vais demeurer dans l'esclavagisme, un jour je serai libre par les bâtons et la houlette qui est à moi. Je ne peux pas livrer mon Dieu pour des choses de ce monde. Et pour finir, Joseph Amataka. Et on a dit que c'est un pasteur, bananzambete. Ata ozonyokama, ata ozali na pasi, ozangi ndako, ozangi nyonso, église vimbaka te, zaka 20-30 personnes depuis des années, tu contrôles vie na yo. Est-ce que autant que na banga nzambe? Père après chercher le même un seul jour et il a gagné 3000. Pourquoi pas nzambe ko peso 3000 te? Mais yo c'est 4 ans. Est-ce que pour ça bato faut que ne kuta na mandol, ukuta na ba edingwe, OK kuta na belo ko zanga tin. Lelo edingwe azo dénoncer la mukila bato bo ba pasteur bakendaka. Nazo yebisa bino ke babi ba utosuki se na mogisho ye na mokisho ba ye mokisho na edingo bazaba na tata moko mama moko. OK tata monde ye na edingo bazaba na Satan. Mais auti ozana nani na Congo Brazza awa bakangaki mais azali ko plaider il fallait ba bundela ye on dirait l'état tchaki na maboko te azaka congolais quand même. Mais oyebi pas ni l'état boye côté les Cameroun. Peba pasteur peba congolais baseke belao kangeza zalaki bakula boye ko côté Cameroun a umel des années pourquoi vous boye côté moi c'est ko lela na ba télévision bo timo bali na ngai ça de bobo mon père ni bakangaki ko un vrai pasteur un vrai serviteur ba okangai yo ko écouter ça madame ba okangai oui tunanga point ni Denis les akenda sur Brazzaville était tu na de l'eau akenda sous Brazzaville a ko nya sur na ba azoke de prison pour la mafia, c'est moi ça général. Vous savez, il y a des choses, bateau, bateau sale. Vous savez, les gens jouent avec la parole de Dieu. Hein? La Bible dit dans le Bossenem et au Kamusebisote, Natangu Yasuka, beaucoup viendront avec le nom de Jésus-Christ. Des faux prophètes. Ils porteront cette année à Kepembe, à Boumouan Nanzame, cependant qu'ils sont des tombeaux blanchis. Azosa bika mo mutazanga ki garantie ebiso tala na sambe tu mbongo ebimi mais vous savez ko tubanda ko mwana ba école kala papa on ba kambo lelo te voilà maintenant je vais vous expliquer comment ces choses a commencé biso tant to banda ko na ba école ba magicien ba banda ko ya to foti ba un Zaïre na ta mobuto na un Zaïre allez un samedi boya ko ti wana magicien bandi ko sala ba magie asa ngondenge nini omoni azui nani mabele te azui mabele boye asalika boye ouf et comme pigeon asengi ba pigeon ezongi na maboko asali su ouf azota papier boye allez abendi boye comme ba gilette c'est à l'œil ouvert comme ça. Et ça m'a assusté hein. Et ça m'a assusté ba kimela nyonso na ba église pourtant so miko ba tous ba comme kimena église ba bande ba papa ba comme ko boye ko pesa bana bon pour ba kende ko assister na ba théâtre ba magicien. Il y a un magicien souvent qui met ce qu'on a signé à la Bible. Soit disant bazar prophètes, soit ce sont des faux prophètes, des commerçants qui viennent pour de côté que âme n'ensemble pas Satan. Vous voyez? À quoi est-ce qu'on a un miracle one? N'engo so bakeke mo kiso so ba miracle ya bambong. Quel mbongo? Mais bakanga na basafi pa nini? Na basafi bakanga pa nini? Ça soka bambongo abato soit disant que na zubi kisamutu pepe so tama pesa ka mbongo. Makambo simba kate. Bah écoute, tu veux que ça soit ba bouzo bébé na Brazzaville. Ba bouzo ba sake bébé na Brazzaville ne sake bakanga ba tient la prison. Tu connais biso yo. Et ça makambo o eso ça mati lelo na Kinshasa awo na monde.
bato moto soit disant pasteur soit disant prophète azana semaine biloko na ye comme azana posa mbongo amoni ke côté oyo bato ba ka susu mingi te mais so tangi kombo Yesu bato bakimela ka mingi pas Jésus soko tu etumbela ke banganga ba te mais soko tiango o embalir bien o cacher ki tumbelo wana o tiango kombo Yesu bato bakoya ya moni bakimeli soko yo na sias kombo Yesu balati kombo wana na Bible pendant que bazana subasuma la magie yango moni biloko azosala wana bambongo wana o ozana mbongo 40 te kende na sa mbeto ozwa mbongo ozana mbongo combien na 100 ka témoignage nyonso bazo pesa ne za ya biloko apamba magie tous allez tous ça vide là tri vide allez kanga ou allez ufungulu mbongo ebimi ah papa ata bana nzambe bakinoa oyo ezaka pour la crise ou bien on appelle utara na banque centrale banque centrale ce que Mokish a na grâce wana a tellement en droit public. Allez, bato so kende ko zo mbongo, bato so ba kende ko zo mbongo, atimata na mbongo lebe, bato so bazala besoin mbongo boya. Abana ko atika boy. Ba 100 000. Akabele biso nyonso to kende. Soka sedi ngo vraiment na ko ni toko ni. Et ça ba bichebe o bato sala pour akanye. Le vrai mbongo nde oya zo na maboko ya bato. Oya zo pesa bato wana, ezaba vrai mbongo te. Ezaba mbongo zo suma ba ama ya bato wana. Mbongo bien za o batsa offrande ya bien de bato pesa offrande ndembo azango bosenda zo sobe biloko mais oya ye wa so miracle wana eza mbongo ya bitumbe na mona muto na mbongo wana basumbi mutu wana basumbi amena ye alesi bana bakimba esclave ya bambongo ya ba esclave mbongo wana ibimaki nini okoyebisa bato nyonso bandimaka kosala faux témoignage na ba grande église to na ba église faux témoignage ndeni muto a accepté ba pesi mbongo aye kosala faux témoignage mais kasi ezaba faux témoignage Jésus sala ma parce que bato nini okoyi koyebisa bato wana sko basaka faux témoignage parce que sort na bango ezali sort na bango ekozala mabe makasi parce que okosi na kombo na Yesu soit disait nazaki ozaki avec le kangi miso après nzoko ozaki avec le te olimbongo oza eboso tambolaka te nzoko oleki mbongo mpo osala kaka mascarade wana scène wana mpo pasteur wana azwa mbongo azwa lokumu azwa succès yeba ke tu deviens un marchepied tu es un marchepied donc automatiquement tu es un marchepied d'une manière spirituelle tu es un marchepied est-ce qu'il y a azo nyata mpo atambola mpo amata eloko so bamatelaka eza nini eloko ezanga ntina c'est ça la conséquence. Merci beaucoup. Et puis j'ai dit aux gens bolanda ba miracle wana te eza biloko ya lukuta oba Mokish balobi wana eza biloko ya lukuta bolanda Denis Les alobaka la fois passée na ba télévision a dénoncer biloko ebele ndenge ba passer ba miracle na ba ya lukuta ya kobele ko pesa mutu mbongo mutu aloba boye alobaka yango na ba clique la ya balinga na yo mso ba kofa ko boye bolanda ke yango bolanda ba miracle wana ya lukuta wana te bande kunangana biso diable siko ya komi na mouvement ya ku séduire les élites ku séduire ban nzambe pe bakende na lufelo à partir ya ba miracle ya mensongère ezo attirer mitema ban nzambe po bokenda bitumbe wana banganga nazo tibisa bino ke ba miracle belé sa milelo o eza mabe mingi lolo so bonelo bato be mimisa ba makoko do na ba mpese na mistre kete na kata zoto amwasi na kata likolo ya mutu mbisa bimitala mu mbisa ngolo na ninga tabati ndanga na la tango ba tia to tomate na lia merci beaucoup parce que mbisa ngona kata likolo ya mutu evanda ke sabade usanini tikana eza biloko to mona eza na mbujimai eza na ekisi moko na mbujimai ekisi ngunza mutu sa vanda mbujimai ebi ekisi oyo eza ekisi ngunza bato wana basalaka na système ya boyo ba misaka bato mabende na nzoto ba sete na nzoto mama ozobela so asimika na aboy asimi boy mona sete demi nga mona ebi ekisi wana eza na mbujimai pe na ebi tan parce que wana ezali parce que pe na kana na bible oyo mais bateka kuna ndenge na bango o muntu azali na fait c'est d'après azaka osala ngonde kwa ngo akufa CDP o akufaka CDP bana osala ngo muna atali mutu boye e mama malade zana zoto na yo oyo eza eloko moko bakotisi yo soka asimbika na asima boye abendi bandanga ya bademo wana bendi boye ale mumune nzete bimi na zoto ya mutu o nde malade nde biloko yango bozomona babimisa bato na nzoto o makokodo crise de la parole. Écoutez, c'est quand la crise a frappé Israël, c'est ainsi que Israël s'est trouvé en Égypte. Les lobes pasteurs, na ban nzambe, na ba yembi na ba pasteur, ba se trouver en Égypte ngambo satana à cause de la crise de loba nzambe, à cause de passe comme li bango. À la place na moment ya passe batade le Yesu, bango ba kimi na Égypte.
Oh, la Bible dit, Natango a passe, to tombe la mise au talawapi. Est-ce que moi, na même azali? Ah, tomba ma pona question la biso. Il dit, venez à moi, vous tous qui sont chargés, je vous donnerai les repos. Hein? Donc, nous sommes là, qui m'a Égypte à cause de Maboumuna Bango. Bon, là, on a un miracle, on a un miracle à l'Okuta. Oh, yo ba massé bambongo, ba na bango fonde na ba poto, ba za la malamu. Et puis na episode ka mususu. Ba no saka matanga tena ba ikizi wana. Kwa nini? Matanga. Te? Nata ba no saka matanga te, matanga so muto akufe jamais na cher te. Pour nini? Pour baza ba vendeur des âmes. OK. Ba to ba kufa ka ba ikizi wana chaque semaine moko mi balé. Ce ko ba komande lelo mama te la kufi mwana moko ta kufi. Et vous découragez bateau. Et ça quand on a quoi on a ce qui est dans yolo, quand bateau yolo côté on a bon bâtiment qui pas passer c'est fini bakundi c'est fini. Ce que ça même peine à oya qui ça les autres qui ne quand on a ba non ça matanga te sinon écouré Mukisho na jingo bana tata moko maman moko. Mais ils ont même père non? Mukisho ils ont dit que c'est pas tata moko. Maman moko hein. Tata ngona ni Satan ras. Ah OK. Bana Lucifer. Ya mami wat. Mais pasteur Mogi Choiseau ça ba miracle là ça na te ata na télévision à lobby ozanga gimbongo a garantie OK yo ta na sembe tozui mbongo ba magicien bango nous balé ba magicien les deux magiciens balinga basala bitumba to ba to cha bango na stade de martyrs hein to kende to futa ta billet to kende mo ndenge ba kubunda pona okaka déjà sanke ba nyeba kende kubunda hein papa on est ça du distraction ça ba distraction bien aimé. Merci beaucoup, pasteur Jean-Félix. Numéro de contact, surtout contacter peut-être sous précision, sous à travers téléphone. Oui, numéro de 081 87 51 754. Je reprends 081 87 51 754. Le deuxième numéro c'est Africell, se trouve le WhatsApp. 090 59 28 133 090 59 28 133. Tu nous appelles okozwa lisungi oyo zanango bosenga na kombo na Yesu Kristo. Merci beaucoup, pasteur Jean-Félix Oyo, à Pesagi Biso Tanaye, qui explique Biso, Maïnion surtout aussi le Koyoka Awa, Bananzambe, Tozongela, la parole pour Ekosunga Biso, parole nde Ezali, Lizibanabo Moi, Yesu Christo Azali, Lizibanabo Moi, so qui te vandi na katinaye, Tozasu na posa maïte, Tozana posa, Yabilo Mususu Tepo, la Bible nous dit, Towele lana nubo konzali kolonio surtout ekopesa mela biso lokola matabisi tant tozowele la mituka na bato nde yango ezotinda biso na bakombo tozoyoka biso nyonso tu pe na banyoso tu o tozali komona. Voilà ezaki ya bino Ekibumba oyo a présenté émission pe na sima ya caméra tozaki na Ponce Moko oyo a aidé biso na côté ya équipe technique et topesi mbote na banyoso tu balingaka biso pe o batalaka biso tokobelela bakombo ebelete toyoki déjà message tokutani très prochainement na ba numéro mususu tolobi nde toloba na suka émission na biso ensemble na bino. Glory be to God. Bye.